Sarah Tola TV, la chaîne qui assure, Mama Rufa Penaka Nimozane, Mama Rufa Penaka Nimozane, nous ne Ali à 100 makeup. Les choses est claires. Hein? Donc, elongino wanana elongali à 100 makeup. Atabino moko. Hein? Atape boche ba makeup. Kolobana moi c'est à montu, moi c'est à nekono wa boteli obana ke ba filtre ko sa ote. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Mais t'as la niveau nan ya montagne à bassesse. Acha $200 oyo landa kofi. Nde yango boyo ko sa biso na video ya Cindy oyo tanga bambongo oyo totally block abasana kati ba 20 na ba $10. C'est pas donc important aussi. To ça na moni. C'est pas important. Elle a quoi dans ces pays? Cindy a tongi nini na mboko. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Atabino, atabati ba filtre. Est-ce pas que filtre peut pour na biloni? Ndeti yanga ata na filtre. T'as dit atabati ba filtre. Ba ngomi balé ba sa filtre mongo na alia. Les choses est claires. Comment yo moi ce confinement moninga no moi sindengwa no bake les filtres ko saoté. Ozara jalouse na alia banda kala tondeni. Hein? Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Tout moni ba le belé. L'autre comment mona ba didi piana ba bimi. La suite. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Koyeba musala esala kelengi bondi melangayi esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et sika wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Sarah Tola azwaki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie et les sous émission parlant du business. Kasi tango azoki trophée oyo Sarah Tola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo la média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre là ba mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous aller rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Sarah Tola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Sarah Tola abinaki aliaki pe apasaki ba moma kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Sarah Tola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Sarah Tola walai ndimelanga ke oza ya Nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Sarah Tola oyo nanu ayemba te yoke loko yo arc-en-ciel le bimi po ekanga mvula elembo nini chéri na ngai yo tie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po
eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi experience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka keyo oui 40 client nanga seyo fournisseur quarantaine nanga seyo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa Amatu Patrick Chiswaka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, merci mesdames et messieurs. Bandeko Balandia, Saratola Télévision, Bandeko Balandia Zip Zap, Bandeko Balandia Top Media Télévision, Mbote Nabino Bisika Ezouame Bino, les codes de bonne conduite et Bandi. Voilà, cette émission qui a l'habitude de remettre Bino Makamo Bino Bolinga Kamingi. Bandeko Nanga, vous serez sentir parce que ici, tout ça, l'analyse au Nenge Sengeli Nakansi, na batak obino bolandi ezali mokie par rapport ya ba makambo za na kati ya émission oyo. Est-ce que c'est vrai Kofi Olomide a divorcé na Mama Alia? Est-ce que c'est là ezali vraiment officiel? Est-ce que la famille aujourd'hui Mama Riva, est-ce qu'elle a raison ya kosenga Mama Alia azwa lettre wana ya divorce atiango na place publique? Tandis que l'être il y a divorce et le deux côtés bagarda kango yo ozan na copie moko ngai pe nazali na copie moko. Pourquoi ne pas le ko la bino boyebi ete divorce déjà ezaka prononcer déjà nyonso salema? Pourquoi bino bo balancer yango te mais vous demandez à Alia ya kozwa ya kocha yango na place publique? Bande ko makamoza minene awa tokolanda ba audio oyo mususu do ebimi awa oyo e osala sommo. Ce sont des audios où je n'ai pas voulu tout na attaque parce que c'est grave. Mais bino bokolanda ngo vers la fin de cette émission toti que la bino place au bokolanda ba audio oyo grave entre la famille de Kofi Olomide et puis Mama Alia. En tout cas, ça fait trop mal ba bandeko balandi comme d'habitude na yebsa kibino azonga ki déjà lokola azomonga ki yazalaka esclave ya travail, elle s'appelle Saratola. Tozanaye Awa, Tosalanaye, analyse Oyo ensemble. Cette émission est réalisée par Bon des livres. Bon, c'est que depuis le matin, il est là, il est toujours debout en train de travailler. Bisika Nyon sont des hommes bino boyne to ban d'émission na biso, mais je pense à une grande dame, et celle-là c'est ma maman, maman Bijou Ketani, maman 90% au bon na papa Jean-Pascal Leka, un papa responsable. Maman Zozo, la femme de papa Noema Vakala Nzinga, mère va tripler. Hein? Maman, wana, là où réside la confiance, il y a papa Noema Vakala Nzinga. Un grand merci à maman Déborah Lubanda, qui est la mère à Calgary, le maire fan. Je vous salue. Un grand merci à maman Yvette Mbangu. Maman Yvette Mbangu, je vous salue aussi. Un grand merci à Bertin Condé. Bien que Olingi dédicace, mais attends la Kangimi sous combo na yo. Bertin Condé, attends Olingi dédicace. Olingi dédicace, mais Ezoya Kana Mundo Salami. Bertin Condé. Donc, supportez Bisso Bongo parce que bon monde yo za la Kana bat. Bani ko landi. Tous allés avec Saratola Tolu comme moi et tout bande d'émission na Bisso to PC Maloba. Latola. Bonjour. Bonjour Tadi, bonjour na bande ronias tout bazolanda biso de partout, bambote na binonias tout, bambote na tata po efafeka tout, franchement mimi ezongi tata po supporter nga. Bambote na
papa dit MK tout ça qui est tout le temps na téléphone aux États-Unis bambote na Sol Mbemba bambote na Makiala Kumba maman Fantou Konti bambote na Edwige Kalala bambote na Pamela Kabea Wetu bambote na Debo Bouchab officiel bambote na Eliezer Kanu bambote na Sarah Aboile bambote na Mama Passa depuis Kinshasa na bosene bambote na Rose Bonga bambote na Sela Kikela président bébé bambote na yo na la présidente Maman Nathalie coucou na bino un grand merci na Madjabo Gospel deuxième édition les Obandaka la Mingité Madjabo International et puis un grand merci na Fondation Saratola merci na Magique Adassa un grand merci Pelisusu na couple Bondo Papa Roy et Maman Mariam Bondo en tout cas Nzamba continue ko pambola bino abakisela bino mikolo bo pambo mama abakisa susu abakisela bino mikolo abakisela bino oyo ezangi na ba penser na bino to o bozo kanisa kozwa apesa bino parce que vous changez ba vie à bato belé bolamu na bino zoganga na ba vie à bato bozo mériter bénédiction en Zambé bozo mériter protection en Zambé na banana bino en tout cas merci. Très bien Saratola. Oh, fraîchement au-dessus les États-Unis, ça fait quelque chose de bien. Un clin d'œil spécial à mon amour, hein, Papa Diego Milito, et à mes enfants aussi. Hein. Merci à bon délivre pensée qui, malgré votre travail, n'a bien opinate. Mais un grand merci quand même, tous les autres, image, qui quand même. Donc, merci Penayo, hein, t'as dit Galapa, merci Nayo, merci Nabatutu. Bah vrai nanga tout bah tout vous avez bah anonyme na page nanga merci na minode tika monter à ma besoin montre nanga zala sympa zala courtois bonique te bandika siko non na sali vantarte très bien non na sali mission vantarte bo bandi de aketo merci voilà Saratola d'abord la toute première question c'est là où je viendrai tout droit vers yo parce que na bien été tout ça la kaba analyse na ndenge et sengeli d'abord sortie médiatique, réaction, il y a famille, il y a Kofi, Olomide, et pas il y a Alia, ou Yazali Mama Banana Bango. Lorsque yo oyoki makambo nyonso ezole kaba vidéo ba audio makambo tout et l'équina pour la réaction famille à Kofi Olomide parce que Mama Riva Alobi Yazali famille. Analyse ni okoko sala. Mwende baemba ye basi monsusu bazali ya kobalate. Faut ba chaper ba famille mosusu bazali ya kokota te ba olukelo makambo na vie omoni réaction ya mama Rifa waza bomoni ndeko propre ya Kofi Olomide tata mwasi ya Badidi Stone j'ai pleuré. Tu as pleuré pourquoi? Na mon en sens c'était parce que est-ce que c'est important à répondre dossier zaki a fallu dossier zaki n'est-ce pas si ko ya yeko tia audio sur base de quoi so ba na ba pic to ba na ba mboa kela ba sala na kana media mais na ba mboa kela wana biso tozo sala ba illusion mais on n'a pas assez de preuves ya ko confirmer ba pic o bango ba sala ki ba na problème mais tata mwasi penza o aza mukolo na âge à se permettre koya kotiki la biso matière na réseaux sociaux matière où état ligne de connaître Kofi Olomide as artiste musicien vie privée nae on dit pas linga profiter c'est très grave mais c'est très grave mais Sarah Koloba peke aye kotiki la biso kota la mama wiva aye kaka pa luka moye a sauver po ya ndeko na yete oyo batu ebele bazo ko finga ko sauver po eza ko sauver la médiate au ko sauver po ndeko na privé tu peux appeler Didi Stone pour Didi mutosa ba pic non Didi tu dois arrêter tu sais tu vois tu sais donc akoko benga Didi na privé ako solana ali na privé mais pourquoi yé na on a média. Mais les gens se disent que Zaïe Moutaché na média, Moutaché na média Zali, Mama Alia, na Moutou Oyoye, Atindela qui audio wana. Alia tcha on a média place. Parce que les gens se disent qu'il y a Zoaki audio, Atindelinde, Moutou O Bazoko utilisé pour Baba Nakofinga Kofi.
donc batouana ne bazu yango batiango na place publique mais de sa part yé atiaki yango na privé so la chaka on a privé mais yé mon akati obimisa makambo tia na média tia on na média yé mo alobi na kati ba tia na média bon siko et puis ceux qui peuvent continuer yende akoya pour répondre sur voilà. Donc yé mon konda tindi ba tia na média alors na sali audio na nga oui, bah, Kofia Benga, vraiment, ce qu'on enregistre dans les médias, quoi. On a enregistré, on a atteint un peu sur l'actualité. Yonde qui Kofi na yo longue na niveau ngwende na ocho calculo benga sarato la seke na makamu. Nga benga ote na bengi opete. Ce qu'on a enregistré na tcha na média pour na gagner net ni et quoi apporter ngani. Donc, ayebelo kasalaki. Ayebelo kasalaki. Donc tout ça ayebelo kasai. Mon hôtel. On dit trop. Soit qui tu ne vendis bien. Non, place où on est c'est bien. Place où tu es pour la son par rapport à des livres à calculer. Par rapport à des livres à calculer. C'est que ça, Montréal, tout bon ça, on a émission au Ezo. Donc, à peine, de yepena donc, yo vraiment donc mon kabula biso vraiment tout le monde a bien été quoi. Mais on peut s'en de voir encore pour ça quitter. Voilà, merci Bandiko Balandi. Suko Pelande, tout le monde en appelle très bien avec Madame Sarah Tola. Maintenant, Sarah Tola, une question, juste quand on a audio, il y a maman, tata moi si il y a Didi, Oyo Ezo ko ça la tour du monde. Yozo yo kaba propos na ye koloba ete mama Alia atika kotinda batu bafinga ka Kofi. Yé moko moto alinga Kofi, yé moko pe moto aboya Kofi, azaki na besoin ya divorce, bazu divorce ba pesie na kimia alors azala na courage pe ya kozwa lettre à divorce wana atia na ba etando ike saratola. C'est une façon ya ko sa maman li ya atika ko perdre temps ya ko sala ka ba vidéo ya ko leka na ba etando ike ko salir Kofi lo midi. C'est-à-dire moni kolobe ya bien. Ngala lo ba ngomet fois. Et là, quand tu as maîtrisé, tu as la preuve de monter, tu as confirmé. Il y a le lobby qui a lié à un team d'abattu. La preuve est ça. Mais le père n'a pas de combo, banana. Kasi on a solo ba. Ba émission ba finga ka Kofi. Na via Kofi mais bato na bazala kana mama lia. Bato na bazala kana mama lia te maman. Donc selon yo pengela kisakende yo zakana nga so fingi mutu ngam na tindi yo. Te ngana lobi bongo te na wi par rapport à tata moi. Kasi te par rapport à tata moi cité, tout ça la logique, tout ça analyse, tout ben d'incompréhension, tout ça l'analyse pour bato ba comprendre. Très bien. Ko ça l'analyse et l'axité que yo faut za pour ngana za contre wana nda analyse. Parce que na pour muso so koto bimineti zo bana miso batu meza bongote parce que yo na conscience no ebi ke mutako sale loko yemoko sans que batindaye donc so sala bananga yo sali ba propos na sali makamno do ngam na tindi yo na sens ta pour mutu ndetinga ba kotina ngana bon aussi ko eza profiter batu wana ba déjà na ba youtuber so déjà so batu wana ba za ba youtuber tout à fait ba oluka ba diembela na actualité ba osala ka nde biso nyo suto osala mais loko bango ta musu bazara na alia et comme le roi alia mutaseni autinda bango. Alors, le cas où on a preuve, tout le monde place à l'île à Tindi Moutouté, moi je dis mais quand on a dit il y a mon cas à Kofi, est-ce que Kofi est obligé par l'ingay? Peut-être le Kofi. Tu as une question comme moi. Tu as dit combien de bateaux au Babengara yo peut ça la relation à Bolingo yo boyaka. Boyaka pour nani. Parce que je me retrouve pas na Oyo Bango Baza. Voilà. Si tu as li à l'ingara Kofi, tu dis mango. Parce que, nous avons un commentaire, lobby na live abi, na poto, basi balingami, ba les normal. Oui, c'est normal. Oui. Tu as accepté que basi balingami, ba na poto, est normal. Mais si koyo, pourquoi Kofi a linga aboya quitté? Et c'est pas un péché aussi. Hein? C'est pas un péché. Oui, oui. Aboya était pourquoi? Même Babiso. Nous avons dit que Sarah a moi ça Diego mais. L'homme a quand Moutabia Sani a tenté chance. Est-ce que nous sommes obligés de faire ça? Même pas. Ce qui a lié à Kofi, ok, c'est que Kofi pas c'est pas là qui n'a lié. Il y a un badingana qui pas encore boya. Parce que il kongana mutute, tombé na mutemate. Très bien. Et de deux, ce cas où le balcon,
Ali ya emo mtasenga ki divorce. Ba jupe divorce ba pesi. Te. En tout cas mama Rifa analyse yozo pesa biso, il faut tozonga na nkoluka koyeba pourquoi yo lobi ki Ali a tshela biso divorce, Ali azo chatter. Kofi aza na copie. Zwa ya Kofi yo tcha. Bakanga même ta photo na WhatsApp. Botindela biso botcha na ba page. Ekoya nango. Oui, loka Ali aza na mote. Yo zwa ya Kofi tcha. Po Ali azo chatter. Donc azo bombango. Yo loko lingi batu bayeba ki bakabona na Kofi. Po ayebisi biso poto yeba kalezanga ba nungu non mais yebena yo confirmer que déjà si azo. Ba émission mo to sala nous a parlé sur sujet o. Et ben to sala sur 3 émissions. Bona ko yeba soki bakabona ou pas. Mais lelo mama Rifa confirmer biso ki bakabona. Loko Ali azo chatter. Yo sani kanga photo zo copie à Kofi. Tiens. Tshela biso poto confirmer que bakabona et puis tant azo ba ke yemo alingaka Kofi yemo sengi divorce. Quand est-ce qu'une femme a comme un niveau à au sein de mobile ne divorce? Elle a comme au bout, trop c'est trop. Donc avant tout temps à papier, c'est qu'ils ont raison où il faut y s'habiller. Pour tout ça, tout temps à papier. Ali attend à quelqu'un qui a une demande de divorce. L'État tout qui est quels sont des éléments Babiloko et quelles sont des raisons, quelles sont des bases, les éléments où est poussé au sein de divorce dans mon bal. Peut s'habiller mon ami Ali. Peut examiner. Maman Rifa, il faut tout le temps pourquoi Ali a senga Kofi. Divorce. Na qualité mi bali Kofi aza. Qualité mbongo aza. Qui star aza. Aza kula ki mobali moi sinon tout ça s'est présenté pas na ya oboya été. Très bien. Skoro, comment moi si o abotina mobali na ibana basali plus de 25 ans na pasi na bisengo na matata na minyoko bazaki ovanda o Kofi abimanga na ba danseuse bazo vanda Kofi akoma mobala chanteuse baza Kofi asimbi chanteuse na ba fela ba danseuse bafundi Kofi pona séquestration Kofi asalaki ba bêtise nyonso ya Kofi bazalaka na lia na et puis toyoka pe que parmi les avocats yemoto azalaka en tête pour défendre mon bali na ye to yoka yoka kuna betandreki sikoyo eloko nini o etindaki alia asenga divorce donc one de base mama Rifa koloba te ba tshela biso na lettre te lettre on n'a pas besoin de ça très bien biso photo banda koluka koyeba ali asenga ki divorce na moment nini na temps nini na occasion nini et puis pourquoi sengi divorce pour le banabso que au sein yo mo lingaka Kofi yo mo sengi divorce ba accorder au divorce et pourquoi Kofi a accordé le divorce pour tadine ngozabo okoza osala mo sino mabe o luko bonde la epo na posa bokabana te ce qui yo pour accorder divorce c'est-à-dire quelque part yo pe na so na besoin noter yango bando sala peut-être banko na bakana wana moi c'est à comment à niveau ya quoi accepter divorce ce qui en considération d'un manque à respect quotidien foyer. Très bien. Infidélité, là c'est une femme qui parle. Infidélité, moi c'est supporter moi bien moi c'est quand même ba ina mbandame à l'imbisi. Parce que et comme arawapi, ceux qui manquent à respect quotidien, au déborder au l'équipe à limite. Moi c'est sanzaka. Débordement ba limite ezarani. Tango okomo ya babasi na ndako nanga mbetu nanga yo komola lisaba makangu na yo respect à li conjugal ezate ba makangu na ba komi ko finganga donc ba komo ko benga défendre na téléphone a komi son valeur et c'est par là moi c'est charamando qui na c'est parce que ba to ba loba ah 25 ans ça ça ina Kofi amona te que Kofi a infidèle oui amona qu'infidélité très bien mais il y a tout rondé ce côté lu kato yeba c'est quoi les causes? On a appelé ça un exemple. En considération, on manque à respect, parce qu'il va supporter à côté. Très bien. Il y a un moment où les belles ceux qui ont bimana li kangwa et ça quand on a un marié 22 heures ko benga ngati. Nazali ana nandaku. Nako botana yo teza principe na la kamosi nanga. Très bien. Mon koloka moi si nanga oyeba ke na bimana yo na boyo. Le jour où on manque comme moi si n'a pas respect. Na boyo. Na on a pesa qu'on a repéré sur le sous. Voilà.
mibali combien ba wanga na bana libanda conscience na oyeba ke mwana eza mwana nga ma wanga ni pona ko banga mwasi na ndako mibali combien bana makangu baboti bana libanda mais oyebi condition bapesa ba mama bana wana mukulu kaki kokoma mato ya mwasi na nga j'abandonne tout abupia na mwana na pesio cadeau mibali bele basundula bana ndenge wana pona respect na considération eza ki cité respect na considération ya mwasi na ye siko soki mwasi akomomona ke na respect na considération eleki eza souste amoni sous place na ete donc il y a pas l'amour oso bolingo eza o respecter o considérer très bien a aussi mantira o kende tala tanga zolo ba ke ye moka lingara kofi ye moka sengi divorce kofi accordé c'est bien bon koloba bongo Ali a sali 25 ans à Kofi, c'est pas facile pour gagner l'infidélité à mon côté. Baza basa vous féliciter na ba mampata. Oyebi mampata nda fingama. Nyonso. Oyebi bana combien ko wera bota libanda. Mampata fingama ti lelo do fingama ka. Wera pa bota bana libanda. Pour ni mampata touchara été. Elle a un grand cœur. Grand cœur non seulement ça, so talibé ba misi ba wanga na bana. Papa sinaba. Mais la kundalupe. Ayebi ke baza banana. Elle me soit ça quelque chose. Basi wana baza basi à respecter. Kovanda na ba artiste musicien, ba réalité, ba kindumba, makambo nyonso ba assumaka. Mais lokola mibali ba respectaka bango ndo mona ba vandaka. Po wera banga mampata. Na zotiko zo continuer toke showbiz. Avant concert na bango ya Wenge, toke showbiz pas face à la presse vidéo, to linga toya Fifi Siwake yebisi presse to kendet. To kende presse o chabiso moi siwa faut les rappeler chez mère. Siwa il met les ambiétés, il faut y aller chez mère, là des de chez mère. Donc faut y parler de chez mère. Donc, Werason, partout où il passe, ce que l'union lobali kambu, il y a moi si bien, so l'union ose ngambongo, pose wango bien, vient chercher l'argent à la maison chez maman si déjà m'empata. Mais moi, est ok, et pas nani jibé, à dire quand le beau qu'on a poche à victoire, besoin. Mais hier, wera lobby, aller chez maman. Vous comprenez? Donc, ba estime na considération o apé sa maman pata et comme na niveau que ba ko sa maman pata mobile no abotisi kuna e lobele lote faut ebi ke ezandenga et alors wa banana ketchup très bien ata bo ebi se fallait asumbi su mwana mo kuna ebi ke lobele lote rien du tout ami ebi ke ezandenga ezanga donc bango na nyos tu ba elote mais so ba botoli moi si considération wana na respect en tout cas c'est là nyonso epanaye ekomi ko représenter le côté c'est d'accord parce que mon bal nyonso azarana infidèle mais na kati infidélité il faut ba limite na ba respect na considération ya foyer ya couple ya mwasi na wezala ndo mona mbali mususu azola pe mwasi likangu na esika ofanda mais 22h aye moi ebi ke 22h faza de ananda o mona mutu mukolo e ma obenga o couvrir ye Sarah pardon sola na mutu no na ndaku yebise kana utolo ngwapano sikona yende patron yende moluki mbongo mais a bango zoka na ndaku oya ye moko le respect ndaku ya ye ma bango zonga Sarah benga ebosola pardon benga mutu no lobana longo na ndaku no ka siko a bange poani yende kolondaku maman na écouté Aza Mario ko batu ba mona ke soki mobala o respecter moi si Aza Mario c'est ça so mobala lingi moi si na e Aza Mario siko ba wera wana baza ba Mario mobala ye moko na banga moi si loka nzamba Aza Mario eza respect a boli mona bango azo respecter ba principe très bien azo respecter moi si na e alors biso mama wifa lettre wana to on a besoin sikoto ata pozui copie à Kofi otele biso tokozwa
question toya na moka mama rufa cause tomoni sikoyo nini etindaki alia senga divorce. Très bien. Eloko wana eza caché wana nde toza nango besoin. Po tokoma na divorce eza na eloko ya na kati ya divorce nde tosote tokotina na divorce. Yo koleka étape tozo brûler étape ndeni ye moko na leta kuna basengaki ayeloba bakozo aye nango kofunda asala divorce. Raison principale. Oui, vous comprenez. Donc na place mosusu tanga yo loba o kutu d'ailleurs ye ati kosala bacha kutaka kofi na mwasi mosusu. Au précédé question nanga même tokotango kaka. Tanga kuta kofi na mwasi mosusu. Yebe abotola libala ba. Yokana ki musika te. Libali bana ba makangu partout. Mobali nino so mona zwi likangu. Aya ali na mwasi na ndako, mwasi na ndako kende na banda lelo na komisi likangu mwasi na ndako. Isa na mate. So mobali alingi likangu wana makasi, oyebelo kasalaka a officialiser deuxième bureau. A commis un effort ya convaincre mwasi na ndako ayebaki deuxième bureau azalaka. Mais si ko tangu ya zolo bake obotola libala moninga siko tina kofi ezani. Donc il ne ou soit il ne pouvait pas décider à l'époque Azangaki Makasi. Non, à l'époque déjà Kofi était Kofi. Oh, Ali était qui? Azanani à l'époque. Azeka moi Simon normal. Kofi était déjà Kofi, n'a pas succès nae. Si comme mobali nini tala mibala bongo baba immature ba irresponsable tali mobali nini ako ndima benga na mwasi na ye anda kupona likango parce que aloba place moko ke ali atanga zara olinga Kofi azao vanda pa na ye na Londres azao ya kapana ya kakotika ye kuna Kofi azanda kunena mwasi na ye na bana bongo ti sikoyo mobali nini ako dégager mwasi na ndako facilement pona likango. C'est fort. Cette question, tout chango entre parenthèses, pour répondre sur les commentaires. On a besoin de ça. Parce que c'est fort. Mibali ba bata lokuta. Au moins na mobali o lingo mankoso, ngana mwasi na ngana tona procédure à divorce, tout ça là ni séparation des corps et tout, mais soko tali banda bolingana 2 ans yango. Divorce va annoncer du jour au jour cette dame elle est sale, si je te croisais avant hier très impolie, elle ne prend pas soin de moi. Mais d'ailleurs chez toi où je me ressens où je me retrouve lorsque je suis donc en face de toi, je me sens libéré. Tu sais l'amour que tu me donnes, je n'ai jamais été aimé comme ça. Tu me fais tout bien. Divorce est en cours. Et ça la maté. Yo kanti ba wera na ba fali ba kutana na baso ba leki ba nana na ba mampata te. Baze ebele. Na mbongo ba pe kitoko ba kutana te. Ebele. Siko. Ndeni bazaka na ba nana na ba onde ba finga ba ngobilungu mabe. Po apparemment na Afrique so za mwindo zelo mabe. Très bien. So za pembo za choko. Vrai chéri. Vrai kama. Oh basa kitoko za basa mwindo. Ba mampata na ba nana wana. Couleur à maman. Couleur. Ya mubimba. Yo zasko mwasi ana pembe che na couleur anana totala. Lobi na tongo. Kake. Vous comprenez? Donc, vous mona que mobali mon côté abengana mwasi na ye ya ndako, mobali ata mon côté abengana mwasi na ye ya ndako pona likango. Akokoso na talangana wana camarade na mon côté dit azaobi mana o mari mon côté dit o mari wana niveau za ko traiter copine nanga. To koma na niveau ya olobake alinga mwasi na ndako te. Azoli ndako aikipango tala moi mutu so uti musala akomela pa na ye ale ape na pyjama na ye kuna la sukola la tibilamba na ye akuna azali ba sakani basali nyoso bakoko selo mwa pe yake bolingo jour camarade na ngas bakaziemi kuna babaki avanda na mwasi na ye ka pona bana séparation des corps Seulement. Et puis, on en français, seulement les enfants qui nous réunissent. Oui, juste je suis là pour les enfants, tu vois un peu ce que je veux dire. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ont des moissons, mais kuna ezakara makamba bana kaka. Mais jour azwa kazi mobile avant d'ici abina ko botate.
Pourquoi tu as tenu qu'on a banane à Bakoli? Tu es au monument Sinanga, dans tout ça la divorce, bana bazana kati ba famille faut na respecter malobalanga na kobota na hote. Jusque là azana oka moi Sinanga. Hey, azadom moi Sinanga ti siko. Yo siko na zemi déjà. Donc a obligé la fille à longola zemi. Soka lingi va continuer sous kozala. La fille à l'ongoli zemi, zoka moi sine nanda kwa banda zemi. Donc ache bazemi mi balé na mbala mo. Mais zemi eza considéré à o eza nda. Ya moi sanda. Mais oh nyonso mbale ba banana. Ça montre que les hommes sont de mon terre. Ba considérer bas na bango ndako. Place maloba ya mama rifa. Et bimi na fondement te yango. Est-ce que Toche Ali Azaki du Kamwa Kofi. Est-ce que Ezaki obligé Kofi à boya moi si n'est pas na Ali? Est-ce que peut-être le boy intérêt moko ya Kofi Zala qui pas Ali yango? Eh yango na loba qui na début déjà intérêt ça parce qu'Ali Azaki le côté à l'époque Azaki moi si kaka. Kofi Azaki de Kofi. Siko Ezaki ni. Pour Kofi akina potuna Ali abadingani na poto. Oui. Mais c'est pas si on a qui. Mais c'est soit comme il est à un niveau où on a poto, on va dans la poto. Quand a déjà. C'est qu'elle level déjà. Si comme. Est-ce que confiance à obligé au moins à moi si nanda pour n'alia. Donc ils ont denga Kofi. Ils ont denga ne bajar à bamibala denga na bazalaka. C'est que moi je considérer même pas moi si nanda. Voilà ya moi ça la moqué de n'alia. Le loto lobake moi si wana o Kofi azana ele lo mutatindi aboya lia. Lobi pe e ko bi ba pe bongo te e bi ma bongo te parce que za ndenge na e déjà ndeko na osambela e a okanta okotele mo clouer son frère o bimise immature batika kolobake mobala boya moi si na e pona fille wana te eza volonté. Ezara makasi et eza lokola lelo moi si moko a décevoir nga na se lancer na masanga na quit na kindumba to bebiyem ta bebisa do fiona do bebisa vina nani buzoba buloji ha bebisa vina nani buloji buzoba yo mutaboyi yo elo nyonso ya kale bade la suka yo mo poni chemin ya quiti siko mwana batasalini eza okaba réflexion et ba mama rifa nonsense. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez aussi Sarah Tola, cette nouvelle vie, à Kofi ou Bisso Tozaki n'a besoin, il y a Koyeba, il y a Ngote, Lilo Tokomi, Koyeba Ngo, n'a pas ça fait confirmer. Il paraît que tout chacun dengue kabatu. Il paraît que la fille n'est pas considérée parce que Kofi fois les cas Benamedia, alors on a combo au babenga qui a chanteuse, alors désormais c'est elle, ma femme. Voilà. Mais c'est ça la considération. Mais ce qui se passe, geste, déco, une façon de. N'a pas ce exemple car moi je suis habillé à mobala bat. Sora même quelque part dans un restaurant. Et puis ne ba simba ba makango. Azo simba yo moi bisou affection à makasi. Mais est-ce que yo ne a grand prêtre mère? Jamais. Pose à la grande prêtre mère, il faut pas confirmer publiquement. Désormais, Aza star na bino maza moi sinanga. Voilà la confirmation. Mais jusque là, on va confirmer que maman Zara Lizeze. Oh ben Lizeze. Lizeze. Oh ben Lizeze. Boanga boa Yesu. Kindo kikati na nkolo. Bande walandi ya émission on a kanisi to kene boy mais lentement. Sûrement vers la fin de notre émission parce que apparemment déjà Sarah tu sais que au commune avion au pémina noté directement donc liboso caméra au donc sur troisième sur quatrième émission tout ça là dans autant et belleté en tant qu'une mère lorsque tu vois aujourd'hui maman Riva Oazali petite sœur ya Kofi Olomide na maman ya bana na bango ba comité na niveau ya oyo ya kokoma penati na suka pour dire banana nazali na plein pouvoir kati na bango na maloba ya koloba alors yo moko muto linga Kofi yo moko pe muto boye tolingi na biso lisusu makambo wana te ozalaka lisusu mwasi na biso te eloko nini na ta oyo ekozala bien réfléchi de la part ya maman Alia
pour na koluka ko boma moto o nyonso buzoba o za iso exact conseil exact ba mama rifa a tinda photo acha photo ya divorce na cause te photo na poso photo yi ne to sengi cause OK acha photo très bien un dernier mot pour toi Kabona en tout cas nena lobaki na début faut tala rapé ba famille ko tala ka mobile au balate hein très bien faut tala rapé ba famille ni kokota parce que na lobaki a même lobby na émission na o ba famille mususu baza pauvre batanga pe mingi te mais bana humanisme bana respect à famille que atalika moke mati biso toko ya na mona media te ata mokolo moko te écoute ata to go manata to komi na suka to meto si sa mata na l'état mais na media ekoyaka te très bien tala neti makamba ekota na mato ya bana ke mama biso ndalinga papa biso biso sa bango ndenge c'est que maman doit bando tout là mama bande ko tout là kolobana mwasi ya mutu mwasi ya ndeko na waboteli obana ke ba filtre ko sauté mama rifa penaka ningo zane lo none lo ya ali à 100 make-up les choix est clair hein donc elongi no wana na elongi ali à 100 make-up ata bino moko hein ata pe boche ba make-up ata bino moko ata ba ba filtre est-ce ba ke filtre pe pona bilongi ndeti yanga ata na tie filtre tadi ata ba tie ba filtre bango mi balé ba sali filtre moko na alia les choses est clair comment yo moi soko finga muninga no moi sindengwa no ba ke filtre ko saoté ozara jalouse na alia banda kala to ndeni hein mais ba lobiete alia apan akabola bana apanza famille alinga kaka bana na papa ye irresponsable te papa za irresponsable tadi mutaluka mbongo eza kofi soki mwasi ayebisi oboya bana na oyo po boyi nayebite ya lokuta tozoya wana sujet eza lokuta na bazala déjà bamilengele parce que déjà to momona dans la place moko alobi oyo déjà bapesi ye ndako atika obenga kofi asenga kofi mbongo moto azomérite kozwa mwa ata mwa 100 € eza Saint James po aza nano minere siko abi alandelaka na ba 200 €. Ya lokuta oyebi combien bafuta Didi Stone Didi kolata Versace oyebi combien gagnaki oyebi combien mwana wana tushaka ako aider maman na 1000 fois 2000 fois mais comment ya koko mo lobaki alia tala immaturité aolanda $200 200 € par kofi c'est choquant. Mais elle a droit aussi. Hein. Non, mais elle a droit. Mais tu as niveau na montant ya bassesse. Aocha $200 oyo landa kofi. Ndé ngo yo ko sabisa na vidéo ya Cindy oyo tanga bambongo oyo to chali block abasa na kati ba 20 na ba $10. C'est pas donc important aussi. To ça na moni. C'est pas important. Elle a quoi dans ces pays? Cindy a tongi nini na mboko. O to eba ke chanter Cindy ezabi. Oui, tout le monde est bon. Je me rappelle maman Mariam. Ata 2 millions de dollars, na un sac, t'as dit filmer. Toke banque, tout le monde peut placer ma coticité, t'as dit filmer kaka. Et puis si peut marquer l'été. Elle t'a dit. Mon bébé m'a cassé. Sauf que t'as bien qu'il y a un changeur, n'a pas changeur. Bon, mais c'est là moi $1 million de dollars dans sa cavité. Ba brique na ba brique. Ba brique na ba brique. Et bimaté. Et bima. Et alors? Qu'est-ce qui prouve que bon on est à Cindy? Et puis ce qui trop elle est la perdante. Il y a encore prouvé. Et aba tapage buzoba. Au moins na vie. Koloka o apparaît to la que ça bat quoi na ngo mais en soi conscience no yeba quoi ne lo te soit kai. C'est très mal. Elle a quoi? Azaneti na nini? To kaka o basombela le pang soki na masina soki ya ba parents na wapi yango? Où sont les documents? Donc au moment là makamoko ya na omona immaturité na bango nyonso kaka. Est-ce que Ali akolanda 200 €? 200 €. Atiko benga kofi azolandela na ba 200 €. Mwana na ya kopesa ngote.
200 € seulement. Donc, le local, il y a 200 €, on est botindi sindia, c'est la vidéo, il y a des briques, il y a des dollars. Ah! C'est choquant. Aussi, mon immaturité, t'as dit. C'est choquant, en fait. T'as dit. On est en très bon. On m'a dit Sarah, Nagnon. Bateau, bazana ba mapangu na Congo, bana basi. Bateau, bana ba immeuble. Bateau, basali ba compagnie. Batambula na ba cash. Otambuli ne banda tongo tipo komoni ki asali dépense ba $25 000. Ba lo bani. Bateau ba soma ba mapangu ba $5 millions. Ba lo bani. Pour na Congo, so sali $1 million na banque ba fêter, au banque fêter. Papa JBP a fait. Est-ce que ba sombe la monde lu pango 5 millions, monde la tunio. Tu fais quoi au Congo? Vous comprenez? Tu vas dans l'art baza. Et tu vas dans le trafic. Trafic, on a au salaire. Ils ont un sens, c'est l'immaturité. Mais pas assumer caca, pas propos, n'a pas preuve, n'a pas cambo, il y a des réseaux sociaux. Voilà, Sarah Tola, une dernière question pour le nous savons tous que âge déjà Kofi Olomide à atteindre carrière naïe Moussala ou Asali Namboko eza déjà ébélé Kofi Azo qui n'écoute vers retraite logiquement il est déjà si Alobaka Natiki mais à quitter quand même à continuer Azo qui est vers retraite Bamikolo naïe yasuka na musique pour atika musique est-ce que de cette façon que les gens veulent couronner fin carrière ya Kofi Olomide na ba buzz na ba bêtise inutile autres comme on a étando eke en tout cas mutumo banda carrière na ina pasi na musique na makamba bien mais azo chita mona irresponsabilité azo chita mona beza salité à la con pour moi na moni yango oui peut-être séparation ils a entraîné na maman bananaï. Mais est-ce qu'ils sont obligés, comme on a les gens de quoi Kofi, à Salamoninga ou Salamo salité pour les médias. Donc je trouve que a aussi sa carrière n'est pas sorte. Ce qui est ici la baisse, c'est la baisse à Bouzoba. Il fallait passer la baisse à bien. À quoi continuer baisse à Moka na Cindy, des bapes ça n'a pas bisous et tout, n'a pas njora, bapes ça n'a pas bisous. Mais au côté sa famille n'a eu vie privée. A tu na vie à bananer Angers. Les autres, comment on a Didi Piana Babimi. La suite, l'avenir nous donnera raison à Soukia. Très bien, voilà. Bandeko Balandi, il y a une émission où Maman Sarah Tola, mais je dis un mot. Mes sœurs, vous qui étiez amoureuse d'un homme, n'hésitez pas d'approcher cet homme-là. Ce n'est pas l'humiliation, ce n'est pas Kosuka, ce n'est pas Kotula. Ceux qui disent que moi na moi sonande alinga ki moi na mobali wana pour moi na mobali yana azaki na posa ya kolinga été ezali faiblesse te ya c'est parce que ba yebi puissance force ya nature wana te onzambe atia kati na bolingo et comment na passage biblique moko te ceux qui muto daza nango atielanga na commentaire que la personne qui est censée les draguer ezala kaka mobali. Les hommes soyez des responsables, les femmes aussi soyez matures et conscientes. Si vous prenez vos responsabilités à main, je vous assure, je vous jure, les hommes cesseront de vous traiter comme la septième bête. Parce que vous êtes tellement maillés, vous êtes tellement importante. Preuve, vous avez la pièce maîtresse, Oyo Ezanga Kanavia Mobali, pour Mobali à complet. Le bon de Merci.